Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Naza lino. Nde na tuna kutoka naza lino. Naza lino. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir Queen Lay. Bonsoir. Bonsoir Frida la Belle. Bonsoir, 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 wow, bonsoir. Bonsoir Lukombo. Amtom. Ah, Vigate, good. En tout cas, bonsoir, bonsoir Maman Louise Koli. Bonsoir Tiffany Nzinga. Maman Louise Koli, bonsoir, 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 bonsoir la famille. Ça va? Bonsoir, Queen Lay, bonsoir, Frida, bonsoir, 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 bonsoir. Boko tato sur la mamouke. Divine Kambu TV, bonsoir. Ndeko Pauline Dissassi, bonsoir. Olivier Sika, bonsoir. Olivia Sika, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Boni, boza bien, boni ba santé, bana, famille, ndenge nini, ça va? Vraiment, nakoti moi vite fait, to sur la kama muke, osala biso bien. Bokota kota, bokota. Ndenge ozokota, ndeko nanga kobosana te partager. Partager, s'abonner, liker, et kosala biso bien makasi. Parce que bandeko mingi nde tosala bémission, bazoye bate ki maman Irène aza côté oyo. Bazoye lukanga partout, mais naza déjà na Irène Masiendo ki TV. En tout cas, beau s'abonner, beau partager, beau liker, et kosala vraiment bien makasi. Partager, la yebisan de quoi la maman Irène. Loba ki maman Irène aza na live yo oyebite ozo zela ye côté nini nga naza côté oyo. Voilà, merci beaucoup. Nzamba lola zwa lokumu. Pona tant kitoko apesi biso ezangeli ba mingi, vraiment esali biso bien. Nzamba lola pambola bino bandeko nyonso bolandaka maman Irène partout bozali. Nzamba sala bino bolamu. Maman Irène Masiendo ki identité ya Bundes et la rabino toujours masolo ya solo aubergine te. Et ça la rabiso bien air moto koti boye tozo solo là, c'est la famille. Et ça la ka vraiment bien makasi. Là na profiter na tinde la bandeko msusu. Ndeko moko to bande ko sola ebite ki fona kota live. Na tinde la ko sala bien. Donc c'est ça. Voilà, merci na bino nyonso bandeko nyonso banda maman Irène Nzamba lola apambola bino partout bozali. En tout cas bandeko o boko benga nga na appel normal boko katela nga live. Soko lingo benga maman Irène. En tout cas, please, benganga na WhatsApp na appel normal te po ekosimba te. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Nzambalola apambola bino. Voilà. Tosola kama mukie, et ça abiso bien. Tosola kama mukie, ko ça abiso vraiment bien makasi. Bandeko. Nga azala ete. Nabime mukie, azaki libanda. Donc, na uti kozonga. Azongi bien, nzamba lola bateli biso. Tozaki na vacances, retour kitoko makasi, tozongi na mawa na nzambe. Abombi biso tokomi vraiment bien makasi. Sali biso pe bien. Topesi nzambe merci ko bima pe salaka moi bien, bozuma mon pepe libanda. Et salaka vraiment bien makasi. Merci beaucoup. La famille, nazo sa mo manœuvre de façon toko mamwe belé. Poto beta lisolo kaka mbala moko bonga lisolo bandimba moko beti olo zongaka. Babandelaka nga na koka bongo te yango nazosala ke bandeko tokoma ata mwa ebele bongo tosolaka mbala moko po esala biso bien. Voilà, merci beaucoup, merci ndenge bozo kota, merci ndenge bozo s'abonner, merci ndenge bozo partager. Nzamba lola pambola bino tindela ndeko alandaka maman Irène s'abonner, lobane ya s'abonner, à partager et kosala vraiment bien. Toko umela mingi te parce que c'est déjà 22h, boyebi ke toza weekend te. Le bandeko musu ba okende musala na tongo. Donc il faut qu'on soit la moins rapide nde kaka ezalaka. Après to sisi na biso ekozala vraiment lipamboli.
Merci beaucoup. Zéana tala a côté na nga soki bato bakomi combien pour te démarrer mbala moko to beta to so na biso na kimia. Ba commentaire ezo monana. Abo Zéana tala. Ponga zabo kana fini si wa ba commentaire ezo kota na motebo patienter total. Voilà ba commentaire ezali. Merci maman Elena David. Na lingara boye nazomona bino Divine Kambu TV abwaki baker. Meft Cuisine, Angola, London TV, ba bisou ebele. Nangara boye nazomona bino Priscilla Mbemba, bonsoir. Nazomona bino ezo sala vraiment bien, makasi. Maman Elena David déjà de moi-même. Maungu Blanche, bonsoir. Bonsoir. Flavie Sylvia, bonsoir. Bonsoir. Nazotanga bandeko bakoti na ligne puis ça la biso bien. Jennifer Lusakivana de moi-même. Bonsoir. Maman Louise Koli ba bisou belé. Lukombo Amtor ba bisou ebele. Queen Le ba bisou. Mirabanda bonsoir. Bonsoir. Bozwa ba bonsoir ba bisou ebele nzamba lola. Apambola ndeko Claudette Ilambu, bonsoir. Vraiment, beaucoup takota tosola kama mkie maman Chantel Kitenge, bonsoir. Voilà, merci beaucoup. Bamouré zinyos bo mesana kolanda Irani Masiendo Kitivi. Oh maman abune la rabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali na lo bakanzamba lola. Apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irani Masiendo ki esalaka vraiment bien makasi toza déjà butu 22h to kende mbangu to sola kama muke bongo to kata na biso na ebite soki Cynthia Mbongo azali Cynthia Mbongo sala musala Cynthia Mbongo sala musala esalaka vraiment bien makasi bomona nga kale moi solo nyamune na juba kilo makasi na oti France pa ya Zakari Tulomba. Moi ça l'équipe mibali na mbongo mami la plus belle ba yambinga bien makasi na mama Lili Mwimba oya papa Oscar ba yambinga vraiment kitoko na mosel na nzambe mama Landu nzamba lola apambola famille bien mobimba asala bango bolamu apambola bandeko nyonso vraiment ba yambaki na kati ya France ba mama ya France boza ebele nzamba lola abomba bino apambola ser nanga Mado Divayi Kalame d'or na kati ya France nzamba lola apambola azongisela ya mingi balobi Mado Divayi kana kati ya France la Médor moi so asala rasuki na ba maquillage kitoko balobi na kati ya Panama ezalaka yo Mado Divayi kade moi-même na pesi merci na mama Emilia Mwanza na kati ya France nzamba lola apambola mama Emilia Mwanza pona nyonso bosali nzamba lola azongisela bino vraiment ya mingi bande konanga na bino to sola kama lisolo moko ya mukie tokozala moi rapide ndenge bandeko ba misana kobenga mama Irene abengi ngai mingi mama Irene beta lisolo nanga naza na posa koyoka conseil ya bato balandaka yo bamoure na bamourezi nyonso ya Irene Masiendo Kitivi bobo sanate tango bozolanda mama Irene nazo rappeler bino bo s'abonner tozongisa babone ekosala biso bien bo partageaka bo like ndenge kaka ezalaka po tozonga ndenge tozalaki na mawana nzambe pe tokozonga po nzambe aza mobateli malamu apambola bandeko nyonso ba s'abonner déjà na site oyo mutu nyonso s'abonner na site nzamba lola apambola ye o pena na s'abonner te nzamba lola peso makasi o s'abonner po tokende bien ekosala biso bien. Voilà, merci beaucoup bandeko nanga likamnenga na lo bana bandeko balandaka mama Irene topesaka merci na bato tosalaka ba publicité na bango bato basolaka bien na mama Irene lokola ba mama Cécile na kati ya France la grande dame. Merci beaucoup na Olga Mokonza Kabelo babibi teku yango eza na mutu balobeza biloko ya Olga Mokonza Kabelo la tozo signaler batu nyonso ke le 10 septembre toza na kati ya Belgique chez Olga Mokonzi ya Kabelo asaleli biso loko moko ya kitoko bandeko nanga bokozala vraiment dessus te na date ya le 10 septembre o tokozala na Belgique kuna balobi tokende kosepela na Olga Mokonzi ya Kabelo na date wana tozobengisa ba vrai chéri nyonso balingaka Kabelo tokoteka Kabelo na 30%. Bakabelo nyonso mona ke pa Olga Mokonzi o sepelaka nango ezala biteko so nyongo ya milai ya mikuse mideli nyonso Kabelo sepelaka nango na o ezobima
ya sika epai ya Olga Mokonzi ekozala nga moko na kozana sur place balobi nga moko kobai na komekela bino tous les bakabelo ya sorti nyonso na journée wana ya le 10 septembre chez Olga Mokonzi na kati ya Belgique. Olga Mawete Mokonzi akabelo balobi Nick na jar na yo pambola mapo bulo kitoko makasi babi kitoko nona musala ezo simba Olga Mokonzi umela ba vrai chéri nyonso bolingaka kabelo bo hésiter te le 10 septembre tozana Belgique nanga moko mame beteli identité ya Bundes tokozala ebe na vie nanga balobi ado yuwe akozala noli tambule sage akozala balobi la marina tatu tokutani kuna le 10 ça va yinda fait cœur sensible TV Belgique ekozala tombe nga moko pe identité ya Bundes kobai na bino na kozala wana Olga kosakana na mutu na neti na filme boya ebele boso na bakabelo ya kitoko ba qualité ya bien to buki mbongo 30% balobi Olga Mokonzi kabelo umela bazui wapi ndeti yo balobi fille aza unique na réseaux sociaux populaires partout balobi ya kosamba ezate to bengisi bino na date ya le 10 septembre toza na kati ya Belgique nanga moko identité ya Bundes mama ebeteli balobi kolobi teku teku boya bozo bakomba sike kosala biso bien makasi voilà liso na zo beteli bino eza somo eza vraiment mokuse mais ndeko ya mobali aza na souci Mama Irene loko atolandaka liso na yo partout meka kosengela nga conseil parce que ndenge lobaka bolamu zoba mawa ezangambu na ndimi vraiment ke bolamu ezalaka zoba mawa ezalaka ngambu. Mama Irene naza na problème nezo tungisanga na kosenga conseil parce que maele nanga ekomi kosila. Mama Irene naza garçon moko na kolaki na Congo vie ezalaki penza malamu mingi te. Nazalaki to bande ko fana ba voisin na biso bazalaki na bango pe danger te mais bango bazalaki quand même papa na bango kendaka musala bakola mbata loso bale ndenge zalaka ka biso vraiment tant sous lipa ya moi kokoso mais to kozwaka tant sous pokwa potolala mama zai ko bunda bunda to bande ko vivre bongo ba voisin wana to lingana ki mingi parce que moi na bango mobile to zaki à peu près ka ba âge moko azalaki camarade nanga. À chaque fois, ben balia pa na bango bande ko benga ngana kende ko lia pa na bango parce que papa na bango pas azalaki parrain nanga ndenge tozoka batem na ba catholique azalaki parrain na papa na bango asimbaka mwana mbalo ya pesi solo ndenge zalaka mozo ya pasi mobola ya pasi mama tekaka me bano bazala pe moi vi kokoso bazala pe me na classe na ba raté nzamba sala mokine ndenge nini mama Irene mama ande ko bundana bien que tozaki na biso batabozuité mais na muki mama zalaki na bande ko bundana ko teka po biso to kende classe mama Irene bande ko kende classe nzamba saki ngangolu na 6e classe kaka na bambonga pasi wana mais na 6e quand même classe voisin bazaki na vie bien ndeka kezai pa ndeko tanga na ndenge na e ndenge ba réalité vie zalaka ba voisin sala ki papa na bango parrain na ngaki kokufa vie ko mwa mbilinga to komaka presque ndenge moko kaka na ba viango mais ngalo kwa nazaki na mwa ba relation ndene mande ko tanga nzamba sala ki ngangolu nazwaki musala na Kongo na bande ko sala na nzela musana nde ko sala nzamba eko sunganga na eko kende Lubumbashi na komi ko sala na Lubumbashi na compte ya musala tango na komi na Lubumbashi mamera na kutana kina mwana mwasi moko na Lubumbashi bisolo bandi ndenge na lobaka ebeteli ndezo boma bango baba na jiba bebenga nde mama pona betaka masolo ya solo ya aubergine te awa aubergine azalaka te babi awa solo na solo parce que boko benga biso boko meka kopesa ndeko conseil ceux qui bande ko ba 8 ans mais tozala moi rapide poko landa air bien ça déjà 22h to ça ata 1h du temps to kate ko sala biso bien parce que lobi ba caillou et tout biso classe na les omité ko zonga lundi mais bamboka msusu bazonga ki bo comprendre ka potongo ekendaka tozala moi rapide abi mama Irene Esther Love Apocalypse, bonsoir ma chérie. Bonsoir maman Véronique Kelani, balobi umela mave na biso. Vanessa Okito, bonsoir. Tobeta lisolo na moni Cynthia Mbongo. Cynthia Mbongo alobi, Cynthia Mbongo sala musala na nga kozanga message ya Cynthia teso na moni onfoka na tangi sala nga bien babi Cynthia Mbongo sala musala de retour déjà na zongi na mboka na nga na kati ya Bundesliga na kati ya Allemagne mikolo ebola muka nazo banda masolo tango la muki na tango ndeko na nga ko hésiter te kota ministre avec TV mama bwaki nini moi solo nga mnene abwaki ndoko na zongi to beta pour sala biso bien pour weekend wana obmanonza na Belgique mikolo nga ko bima elonge komi epesa dia so alikambo abomoni na koma mutasola likambo c'est comme na koma fatigué sola likambo na nzoto neti na film. Voilà, merci beaucoup maman Irene tango na yaki na Lubumbashi musala na kutana kina mwana mwasi moko boye tolingana kina mwana mwasi wana
tobotaki mwana moko nazalaki obligé nake komona famille ya bana basi wana Kinshasa tosala makambo ndenge ezala kaka nabalaki mwana mwasi tozongaki na Lubumbashi ntango nakendeki kobala mwasi napesa mbongo libala nakutaki camarade na nga tobandaki lisolo na debi ke bazalaki na mwa vie ya bien soki bani bali abengaka camarade ne mwana mobala apesi lisolo aza na Lubumbashi nakutaki ma vie ezalaki mabe makasi bazalaka na bango na vie ya bien nde mokili ememaka biso kaka vi papa kufi ndenge ezalaka katangi ne me musala malonga na Kinshasa eza te ngesika nazalaki na Lubumbashi deja nakomaki mwa musala nakomaki na mwa niveau komona mwa bambongo nayaki siko mpona ya kobala mwasi en tout cas esalaki nga mpasi nayebisaki camarade tokokende na biso Lubumbashi na ndenge nazalaka na Lubumbashi naza na mwa bato deja ndenge ezalaki nako pistonne mwa musala mpona sunga ye parce que tokola na bango aza vraiment ami na ngai mama Irene tosalaki makambo nga nakendaki na nga Lubumbashi ya tikalaki alobi akolanda nga eumelaki pete mama Irene moninga wana alandaki nga na Lubumbashi tokomaki kovanda na ye mpuna na Lubumbashi tobandaki kovanda vraiment très bien tozalaki bien mama Irene problème nesali mpona beta lisolo ndenge kaka kolobaka bolamu zoba mawa ezalaka ngambu batu mingi basalaka batu bolamu na vie babima bazoba mingi bayoka bamema ngambu yango nayebisaka sponsor nanga Betty la patronne mwasaleki mibali na mbongo na kati ya Londres ya Dr Achille Kapesa bolamu eleka te mawa mpe lekebele te mabe makasi la patronne na Betty umela bazwi wapi mama 22 mwasa melwa 22 ndako na Versace tokendaka bongo babizu na sponsor officiel pourquoi pas Anastasie Vita ya papa Trésor Chou Anastasie Vita Tazi Vita imana ya papa Trésor ba bonsoir voilà ndeko mama Irene tonga na umela kite na Lubumbashi camarade wana alanda kinga na Lubumbashi tanga akomaki na moment moko ezaki vraiment bien mingi te na sens nini moment ya komi nga na musala bazotinda nga na ke kosala côté mususu na kosala 2 ou 3 mois côté nazokende bongo na zonga donc yezu ya Lubumbashi nga batindi nga na bima na Kinshasa na kende na kini musala mama Irene esalaki ya zoya nga nazokende na konta musala nzalaki na chouate na ebisi loko asi okomi vanda na mère na ndako na mwana comme ça ngai nakende Kinshasa ntango na kozonga bona kota na pistonne mwa kayu ekosala bien mama Irene nayaki kokende etikalaki na mwasi na ndako na bana mère ami nanga tokola na ye ki camarade abomwana elekaka kindeko bandeko ebandaka koleka kindeko na kala na yebisaka bino na kilelo ki camarade abomwana ekoma koleka kindoki po ba camarade abomwana baosala bato bambala suka moko nazo comprendre te alobi mama Irene ntango nakei batikali na mwasi nasali kaka ba 2 ou 3 semaines boye ba 1 mois ka disons na ndambu mwasi azoyebisanga onde naza boye naza na retard mwasi na nganga bi retard alobi wi naza na retard otiki nga na retard awa na sima ona osaba 1 mois et demi na okende 2 mois retard retard ok problème exact aza mwasi na nga na bala ye nalalaka na ye mbetu moko aza mama bana na ngai tobota deja mwana moko eza pasi na mobali aza na mwasi na ndaku babala na mwasi ebiseke naza na retard mobali atia tembe ezali pasi po baza ba makangu te bakutanaka te ko tokutana ndi tokutana vendredi bazalaka chaque jour balalaka mbetu moko mobali akende musala nde kaka musala etindaki akende mama Irene ntango nayoki mwasi alobi nanga bongo namonaki yango normal parce que aza madame nanga na bi problème eza te nakomi mpe kobenga mwasi mo bafatigue ndenge kaka ezalaka naye kozonga nasalaki 3 mois ntango nazongi nakuti camarade nanga zana na mwasi na ndako problème ezalaki te ntango nakomaki nayebisi camarade nanga mère aza fatigué abi oui na comprenait déjà que on dit mopaya mosusu azoya na ndako wana camarade nanga lobi nanga bongo bana ndeko bolanda lisolo très bien ndeko na lisolo na ministre VT TV mpona kosenga conseil yango nayebisaka bino biso osalaka proverbe 19-20 po esunga yo nanga na suite ya vie masolo tozobeta eza bahistoire vrai bandeko nanga bo partageaka masolo ya mama Irene likambo ezwaka kaka moto ezwaka nzete te tozobeta masolo te po 22 eloka kosala eza te bomona kelongi nanga eza deya na sola likambo eyepesa sola mbetu sola pongi sola mutu fa se reposer parce que nauti vankasi na tambo elokola shege na France esengaki fo na lala mais lokola kaye ya masolo eza ebele ezosenga fo kobimisa mpona kosepelisa bamure na bamurezi nyonso na bapapa na bamama ya Jérusalem ezosenga fo kobimisa masolo mama Irene nayebisi camarade nanga bi oui na comprendre ke mopaya déjà azokoma na ndako kala te
te ko bimana mina nga mukoyelandaki camarade nanga na beti moi tout potango yeke salaki yazo yanga nazo ke to qui vraiment tenté tant nazo nga bitena mais ko beti ke tour amona visiter mon kiliango et puis to banda ba cop ba démarche pour lukata musala po atiki pe bande ko na Kinshasa boyebika mambo ndenge kendaka mama Irene camarade nam ko to bimeke ebisinga lobi ah madame azana zemi mais faut bo solo la bien na sima na yo moi ça sali buzoba ebele abi buzoba nandeni abi amkosunga na bimaki na kende ko beta na nga tour wana camarade azoyebisa mwana mbala azana bumba chef so labi moi sina koti sara mibali na ndako mosu na ya nakuta garçon moko na chambre na yo loko anafandaki na salon na bande ko landela mouvement na bango abima na misu na ngai yango moni mwasi na ataza na zemi me akomi mawa mingi akomi timide pa koma koyoka ngai soni pona tamuke na vandi na ye na moni aza pena mwasi ya buzoba bande ko bolanda lisolo bien de ko ekosenga conseil to pesa vraiment conseil ya solo nzamba lola kopambola biso alobi ah bon alobi oui eza bongo bonsoir ya be Zakari Tulomba mamie la plus belle Yolande Boma on est ensemble mamie la douce ba bisous et belé tout ça continuer biso na biso abi mama Irene et sala kinga malili moi si nanga o moi si na kotira mibali na ndao mais moi so bazo pese la témoignage ya kindumba kotira mibali mama Irene na ebeli mwana moi so na vie wana te aza fille moko azana no calme aza bana baso batangi mingi aza bana baso bazaka posé et bana baso bazala moi ndeti timide ba basala ndeti bayebi te mais bayebaka bien ba fille ya bongo aza ba gère ba fille ya bongo mama Irene ezolekela ngai ndenge camarade ba kotinga bina misu na yo abi oui ayebaka tenge na kokuta bango parce que nga na bimaki na kuti bango na position mabe e bongo mwana o alalisaki mwana na canapé na salon eska nga na yako vanda mwana la ki pembe ba fini ki moi dra na vanda ki ati mwana mbali wana bimé moi sina koma timide c'est vrai moi sina nga pe retourna na kuti akomi ndeti mutazo bela aza pena moi pio mais nga na trouva ki ngo lokola eza ba malaise ndenge zemi marabiso basi zemi na zemi e yakana ndenge na bay peut-être ezali zemi bande koboyo makambo ezali tambo na mokili omona makambo mwa mbabi mama Irene na petaki mbala moko na zanga kikimia na zongi na ndaku na bandiko tu na mwasi alobi ayebi makambo wana te mwasi abi se fonga na kotisa mobali te kutu bando kenda na oka nzoto passion ndire ba beti nga banda zemo e bandanga na koma koyoka mutema moto na melaka mai mingi na zoka nzoto mabe na kotisa na nga mobe na bima kutu susu te na koma soki na lali pona mukara na kutu na pasi emso mwana la muki azo déranger ngo mona nga fatigué pona zemi o na kotisa mobali mukoloni na ndaku mwasi azo wangana mobala niko ndima mwasi boza lokuta bika ndenge za la ratoza elongia basantu bako babambio da likambuko sala mon boulot en tout cas moi confiance wana esila ka mobala zanga ki vraiment confiance pas ya moi sinae akoma ko mélanger moi ma mère na koma ki na suka soki azaki na zemite na karata na beta moi sina sala e mabe mais lokola azaki na zemi na zaika na moi ba maîtrise mais banda ki vraiment ko déranger nga abi mama Irene na koma ki vraiment mal à l'aise nakoma kikanda Olga Mokonza Kabelo le 10 ans tozaka boye obiteku mesho ya beba te Olga Mokonza Kabelo obiteku abi mama Irene nakoma ki mal à l'aise mbamona komi ko ndako na biso eninganaki tozaki su na kimia te wana mwasi na zemi nga pe na siki na nko okoloba vérité ezemo eza ya ngai te kaneza soki mona botem fo kosetsa test soki pona nga foke kolongola zemio amina nga koyiko kosa ngai te azali meilleur amina nga papa na banga zalaka parrain na ngai muta simbanga na batemi ya catholique na lia na ye na lata bilamba na ye aidanga na memba basket na mande kolata aza vraiment frère na nga koyiko kosa ngai te yolobi camarade no muta bonga bi oui camarade na nga muta lobi bongo abi ah bon nga kotira mibali te vandise na misu na nga otuna ye mwana mbala vandisi camarade atuna mwana mobali wana camarade ya mobali na lobi oui madame soki vraiment ya solo osala ngo te talanga na misu moi sans ko tala mwana mbali na misu te mbala bi eza mamba solo mwana mwasi kolela bingana kotsa mbete kama na mbali okotisa mobali na chambre na bino oyebi soko za mutu bakoselio likambo epa ya moninga na mutu nzamba sala bazotu na bino mutu wana lekio na munoko makasi bandeko nanga ekomisaka mutema mutu ndenge moko boye
ekoma nzambe fois loba eza toza batu babiso baope tokutana makambo bongo mutu akoseli yo likambo bazotuna bino azoko-insiste azoko-confirme mais conscience ni eyebi ke eza bongo te bandeko na nga tokeba na kokoselaka bato makambo mokili eza moke Jésus Christ revient bientôt makambo esalamaka mingi ta mosusu bato mibale mutu ninga atongaki toke koselaka batongaki mutu kingandi bakovandisa bino na systeme atunisa yo munoko makasi toko otunisa mingi munoko makasi ozobaki asalaki yango mosusu omona nzambe asale aza faible eza na bato mingi devant koswana balelaka maloba ekimaka kanda na bango ememaka bango na mai ya miso mwa ntango azolela asalaki yango tala ndenge azolela mais peut-être aza moto ya maloba ebele te nyonso ekufaka na mai ya miso mwana mwasi azolela camarade ya mobali azotémoigne alobi ke mobali anga azalaki boyeboye awa na chambre oyo bandeko boyoka makambo mokili eza na makambo ebele ndeko mbabi mama Irene na petaki nakomaki vraiment na suka na bandeko lia lisu na ndako te ekomasi na oti mosala na bengi ya minanga na telefone abimi tokolia quelque part nayaka kaka kolala soki tovai na salon nga na minanga tokosola lokola baselibatere mibale mwasi na nga na zemi na mwana chambre mwana mwasi azolela nga bitala ndumba oyo ozolela nini zemi wana eza ya nga te na monango clair te mama Irene ezalaki vraiment sérieux nakovaa na salon mwasi akolala mwasi na nga na zemi abandaki kokonda mais aza fille moko aza bafille ya mobulu te mais quand même bakangi epai ya camarade na nga naza motu mama Irene mwana mwasi avandaka na ndako azobokola zemi ekomaki ntina 7 mois banda na ye nakuta zemi mwasi ndenge ezalaki 3 mois na ndambo ezokende 4 mois ti tokóma na 7 mois ndako na biso eninganaki kimia ezalaka te nakoma plus na ami na nga ke na mwasi na nga loba kaka ye asalaka yango te mosu na bimi mama Irene na zongi naye kokuta mwasi na nga fatigue makasi na lamusi nga bi lamuka ponga fona se reposer na chambre bima na mwana salon poto komeka kosoba bika so bwana rando ko se komika piange loko zongi sabo eza logique rando kenda bongo rando ba sexa mutu te logique ya bongo abi mama Irene tango nazo mwasi na so ko telemati oh esenga ndeti skoko banga na monke mutana zemi de Jésus ke 7 mois na se metelema abi na okokate ndeni o makolo nanga eza ya kubukana ebukana nini na te mwasi azalaki vraiment fatigué na 20 na kiti abandi kosanza ngabi non fona ke na en hôpital habité tete salvation na sokoli na oyoka bien mwasi pa komé na mwa ba charisme ndenge nini oyebi soki ba bambeli yo likambuke osali eloko yo mo conscience nebi ke osali te siko ozolia na momane komaka nzamba lola kata likambo parce que balobi bakanganga na mobali na kati ya ndako epa ya camarade ya mobali nanga mais nga moko na yebi ke na tikala jamais kokotisa mobali na ndako selon mwana mwasi wana ta monsieur pozo ya ndanga si bakosela likambo na vie ke oyiba otonga mais peut-être ozalaki innocente mais muto okotelo azalaki te ekoma akolela nzamba lola lobata likambo moko po nanga po mokili yoka kozalaka nzambi nanga obatelaka nga partout po témoin azalaka kaka Yesu Masia mwasi akomaki na eta wana mama Irene namonaki yango suspect après tant ke kosokola namoni mwasi azongi mwandambo mais loko ni esalaki nga nazomona mwasi au clair te mbamoka tuninga yo na osimbaki nga na nzoto na butu tango atuni mobali osimbaki nga na butu la fo bo comprendre binos boza mikolo boza ba mama boza na batata na ndako tango mwasi otuna mobali ke osimbaki nga na nzoto na butu bokoma deja na sens nini bolinga te na ke na ba détail na yebisaka bino nga ba beau-frère balandaka nga babokilo bana ba nièce ba neveu balandaka mama Irene moi respect pe na bino batoyo bo s'abonner pa na nga peut-être ozolanda nga pe na bana peut-être pe na bokilo tozala quand même bato te ba pe ko respecter ba abonner na biso esalaka bien atuni mobali bon mobali habite nga simbaka ta o ya solo habite osimba kinga habite na touche oti habita mwasa soka esenga bingana ke ko touche nga na ko touche te na ndengo tamboli maboko ti mibali na ndako mwasa habite nga na omono ndie nazalaki na habite nga bandi ko discuter na mama Irene mwana mwasi na zema 9 mois ya 7 mois pardon azonge sukolela fille na koma ki lokola traumatisé bande ko bolanda nga bientôt zo beta masola solo po bo benga mwa muki après to kokata yango na sokende rapide mwana mwasi akomaki lokola traumatisé na zemi na ebite soki ndeko na zo beta ya lisolo aza na kati ya
life na biso po nga na linga so opesi nga lisolo na yebisaka bato nyonso opesi nga lisolo yo fo kota na life soki bato bazopesa conseil bazoreagir yo fo yokaka yo moko ata tokosola nsima me omiyokela mpe yo moko ndambo esalaka bien na linga te moto apesi nga lisolo na epesi na osala life na airboy okota te bato bongo na sepelaka te nayebi te soki ndeko aza na live akomela nga ata na WhatsApp na otata la WhatsApp na ekosala nga bien po pesa mame beteli mo courage ya obeta ti ba bana di ba bébé Yolande Boma zo sentir mama zo bete na moni mwana mère balobi cœur sensible TV umela cœur sensible balobi le 10 toza na Belgique na cœur sensible TV na ado yuwe na la marina tatu na noli tambule sage to kuta na kuna na ansilu zolo chez Olga mokondi yaka belo ekosala biso bien na kati ya Belgique ba fiche déjà to banda ko partager nga partie lobby ndenge ni to kuta na kati ya Belgique les 10 toza kuna balobi ya kosamba ezate Olga kosakana na mitu na biso ekosala biso bien makasi la na pesi merci na grâce rare na kati ya London balobi petit c'est propre grâce rare ba mère na za muta ba publicité ce que ngo samba ka belope en gros topé en détail ya kitoko ko hésiter te benga biso grâce rare azali na kati ya Londres na ba perruque pe ya kitoko tote kaka esala ka biso bien merci na Flamand Noir Flamand Noir ozobenga nga nazozala na musala yo boye na boye tozobenga na vraiment ndoyi tozoyambana te vraiment grâce rare de moi-même balobi umela na kati ya London sepela na suki ya grâce rare benga biso grâce rare okoti na life ya mama Irène ekozala bien koma numéro na yo esalaka bien makasi merci na Zena Musheni la na moni mbala moko vie na nga Willy Musheni le vrai code ya mboka balobi umela ya Willy Musheni voilà Elena Congo RDC ba bonsoir Cynthia Mbongo salamu sala ya BS Zachary Tulomba mamila plus belle na katsa pana mabazi wapi balobi kozanga ya beza liwa ndambu bakenda van barata be ya Zachary Tulomba mwasi kitoko gwara basento leka kitoko neti na film na ebisi bino kanga la tibino ya na nga na Facebook be ya Zachary Tulomba to lancer des films bino kubola kisanga ba ya na bino ekosalanga bien makasi na lakisaka bino fifi tomo la japonaise mama na Erastine na katsa bunde setantine voisine fifi tomo la japonaise bande konanga tozongi chaque temps bokota masolo ya sole bandoko ta aubergine awa elekaka te bo s'abonner bo partager oh maman bino mama Liliane balobi mwasi ya papa Oscar Lili Mwimba balobi mwasi ya papa Oscar bazwi wapi malili babizwe bele na wala ksabino baya na ngabino bola ksabino biso ya baya na biso ya bandenge nyonso ya ba pasteur bazali na bwake ni ya be Zakari na bwake no mama Lili ya papa Oscar na bwake libino ye moko mama landu moto na nzambe to a blende kota lo sambo tu laisse tomber mama Grâce Jael azali couple Shekina na papa Jenny lo sambo koto kolekate de la fois tanga kotelema to bloquer banguna nyonso là-bas biso to za nzambe to ke bongo ya be Zakari Tulomba umela mwasi kitoko petai mwasi atika teni na défaut na kati ya panama ezala yo voilà to ke bongo ba murena ba murezi nyonso de combat mama Irène et ça la kinga bien te ba réaction ya mwasi nanga nazalaki vraiment touché Zela Musheni bot kanga na beta lisolo bakenda va barata tokeka bongo esengo bakenda va bakrata cœur sensible okenda ki ave ba ko rater parce que tikeli biso bisengo na kanisa dadi di kambala cœur sensible TV bakenda va barata toke bongo abi mama Irène tant on a tikali bongo esalaki nga bien te na bi moi c'est à côté ya mibali pour lobi camarade nanga zala ete nga pe na zaki te comment lo bakenga na simbi tant simba bo comprendre tata na mama nga na sala ki ngote mère na zala ki objet nga bi moi sur a mobulu a o tromper nga makasi po nga moko mobali na simbi ete oye comme buzoba moi na mobali akende ko somba caméra to como ke na suke bo benga bo pesi conseil a bengi so pe ba camarade nenga ba ka arranger yango très bien abongisi yango na ndako ake na yendenga kenda azonge bo eloko na caméra ezati ka moi ça zo tepa na mwana na zemine na babolembu na ye azo tepa na ndako deuxième jour ndenge moko troisième jour afongola boye amoni camarade na ye ba na nzambe boyoka oya uta Kinshasa ya na Lubumbashi
camarade ne o ayebisa ke mwasi akotisaka mibali na ndako bavanda na salon ye na camarade ne na mwasi camarade bi madame banga nzambe ko nga na mona mobali mota zaki castarbe mwana mwasi alela libala mwana mwasi eningana me mwana mwasi ngazaki mutema makasi bafie ezalaki aza na bakomba na ndako maso bomba lingi bato bayeba te bafie bakufaka basala bacrise azalaki bajara bafie bongo malgré tout ndako eninganaki me azalaki kaka kobomba yeba nde kotela kaka nzambe mwana mobali alobi amoni na kamera mo camarade ne ndenge azokota na chambre na bango amoni na kamera nde camarade na azobima azokanga tirete sa pantalon amonaki camarade na ye deux fois ndenge akotaka na cuisine mais caméra wana ezalaki limité makenda osala na cuisine eyebanaka te makotaka na nsima nyao nyao mwesi moto osala likambo nyao nyao na cuisine esalami bambala ebele akotaka na cuisine mais une fois koti na chambre na bango mwasi azalaki ya olala na mwana na chambre mais abimi camarade wana mwana azalaki mwana mokie bebo mwana bazwelaki zema mibala azalaki mwana mokie mama ira azokanga pantalon na sens ndeti ke muta auti osala masolo tata na mama azobima bo comprendre toza na bana tokende mo ba code moi rapide bo comprendre na mama Irène na komaki sko nga moko traumatisé na ekovandinga biyo mona nde na bina comprendre te na mona so nzoto bolembu na tongo nzie basalinga mamba tata na mama na ebisa ko binga na koti mbe na zoeba nanga te komini sepe kindoki na zoeba te na zemi lelo pe na décidé na ngana ke ba parents na ngana esimo ke na koki su libala te pozo kanga ndumba na kotira mibali na ndaku mais nazomona kindumba na sala te mwana mwasi na mawa mama Irène parla na ko comprendre ke mabe ezali na banesko ko piéger camarade nanga mama Irène ko ya mukolo mususu avana tout na parce que nza muto na kenda classe nanga kina komiseti na suka na na ndaku nanga nakuta pondu na Thompson bakalinga mwasi nanga mutasalaki yango mama Irène nalia pondu na Thompson na lala kao moko na tongo na lamuka malade na mela ona paracetamol par là neti ko comprendre que camarade nanga tsela mwasi nanga biloko tant mwasi bakala mukaka fatigué nzoto pasi nzoka mobali na camarade nanga tsaka biloko bakisi na biloko soki mwasi nanga lia koma kao mama Irène ekomisaki nga vraiment liboma tokabwani mabe na camarade nanga na eko landela na eko piéger na eko misa vidéo dossier komaki mulai histoire vrai makambe bimike camarade nanga wana azaka na bakisi tinga na kendaka Congo bongo amona na Kinshasa disons amona ki en occasion nzoka ndeko tiela mwasi nanga bakisi parce que mwasi nanga zaki très joli na tikake na mwana moko akushakane na mwasi nanga zaka sous effet ya bakisi wana ayebaka na iti tinga na zongi soka moni ke vide ezali na ola na osala butu aotiela ngo mwasi nanga siko na momo nga na ozonga esimba te pona okuta mwasi na beta moko ya bien te mwasi bisanga yo simga bina ko simbo ndenga na zalaki te na momo na mwasi tokola zoba mama Irène yango nazo tuna basi o ba viola bino déjà na vie na basi o déjà ba tiela bino biloko nga na kamwa ka likambo tina obeta lisolo nga moko na tuni ndeko nga bon mwasi no pena bande ko yeba te na mituna ka question butu na moi yango basi o ba viola bango déjà baza na ligne awa na basi o ba tiela bango ba kisi to basi ba bima na bango na sapongi ke nazaki na pongi na lali batombolinga likolo boyokaka te ndenge nini eloko wana elekelanga ponga soki na lali na pongi eloko eleki twa nakolamuka siko bafio bazaki azaki na sa pongi basali makambo ati basilisi yezeka na kufatiga pongi na tuna nzambe bapongi ngo tolalaka ezaka basorti ebele bapongi ya jeep bapongi soki ya kechi pe ezalaka na yebaka te soki bapongi ya Mercedes ne soki ba BMW na comprendre te bapongi ngo ezalaka bapongi ya bamarke to ndenge nini ponga Irène soki na lali bandeko loko ezangisanga kimia banda na zamu na mituna mto a violer nga na sa pongi c'est ka toucher ki wa misaleli to lamuki po soki ba violer na sa pongi ti ba silisi nzamba lola na yebaka te bandeko bosunga nga pongi wana ezaka pongi ya ndenge nini ata soki batieli yo kisi olali lelo batieli yo kisi ozaki kao basali yango lobi na tongo tona okoyeba ke basali yo makambo wana ti okoyeba
bongo yo moko omona teke mobali na nga za na vacances nde nakola mukana tongo na se retrouver na makambase yo moko kozwa ba mesure to kotia ba garde fou na ndaku te ti basala ngo mbala mibale misato comme habitude koto ya mama na zangaka kimia na yebaka te po soki ya pongi kaka na lali basali ngango te se wafuna za na koma kaka pongi ya nzamba asala kokolamuka na tongo te nakolamuka makasi ko bato balamukaka te bandeko nanga balingaka na mwa basala yango na nkoba boya kokolamuka obi ezalaka nini na komprenaka te sikoyo ya muto batieli yo kisi na defe ya kisi wi tokoki koaccepte bakisi eza batieli yo kisi oyaki kao mais tant kisi esila ntango osokolo omonake naza ndeti jare sikoyo yo mobali na ndako aza to kozala jare ndeni oza mpe na camarade ya mobali mbala moko kobule tanke mutu bandeko nanga ataka bakisi na biloko alalisaka na mwana moko chose grave po soki atie kisi ezaka mama ozolia mwana 2 ans kati makuti soki na munoko ye pe mwana koti kao mama na mwana wana ntango papa azalaki na Congo botala niveau kimotema mabe mama irani makambo ebimi ebele tokabwani mabe na camarade nanga mais ti nazobeta lisolo yo mwasi nanga aza na zemi akoki kobota lelo akoki mpe kobota lobi parce que akomi vraiment na suka mama Irene famille nanga eyoki makambo oyo balobi non aza mwasi mabe comment akobomba aza ya mutu mosusu fo na tika ye garçon wana akima aza su na ndako nanga te famille na Kinshasa ekota mbilinga tous les deux familles tokoma na bacompréhension mais mwasi nanga aza na ndako akonda makomi na suka azokende mpo na kobota babokilo nanga bazosenganga pardon nalimbisa naye kotuna conseil famille nanga eboyi balobi aza mwasi mabe koma kande bafamille babi koma batela ko kisio yebaka te eza baje na bango boye na boye yango mobala ye kotuna conseil alobi asala nini mwasi nazokende deja na suka linga bota alimbisa azwa mwana wana to baboyana azoyeba te mayele esili ye mama Irene nalandako makasi mwasi nanga mpe alandaka yo naza na Lubumbashi naza na mwasi nanga ndako mama Irene nakoma komila ba vin musale komi kobeba soki na vin na fongoli vin na meli parce que mutu musu akoki kosala nga mabe mais camarade ya bomwana te o balobaki lekaka kindeko nazo répéter lokoki camarade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko lelo koma koleka kindoki bakamarade ya bomwana bakoma mitema mabe nayebi te biso na mokifo tovanda na banyama to na bato ozwi camarade ya mboka mundele akosala kaka baproblème soki ozolanda ngo oza na camarade bosali 10 ans 10 ans c'est beaucoup totiaka ata 4 ans botongana te boza bien rando te bofingani te bajeton te sala anniversaire ki camarade na bino pa esumasia bondelaka mpona moninga na yo bandeko nanga ki camarade ale oso eleki 4 ans fozaka nga na beti la patronne moi c'est eleki mibali na mbongo ya dorte Achille Kapesa respect na sponsor nanga fozalaka nga na ebe ya Zakari Tulomba mami la plus belle likambo na moto te mwasi azanga lisu mwasi azanga tache mwasi azanga nduta ya be ya Zakari tobwakeli yo bafleur umela ya vie na biso prêtre vie na biso ya bogar papa Zakari boumela bino fo bosimba nzete fo bokoma lokola bakamarade ke bokoma omelaka café botika na bino nyonso vie Zakari na yabe bokoma omelaka café dans lokola aleki na kulutu bambula ebele kovanda mingi bokoma kokanga elongo bokoma lokola bandeko ezala nango likamu na mutu te batika bino bovivre oui bakamarade ya lelo ya bomwana bata buzoba tusi bazanga Yesu pasi ozwi camarade surtout ba camarade ya poto bato mitema bato aketo alinga mono lata kitoko te ome masaki ya bien ngambu boke feto lati kitoko leka ya vimbani yo za na nzoto na yo oza na tolo na yo oza na makolo na yo oza na elongi na yo ngana oki camarade toza famille te tokolata bilamba to bima kitoko ndenge moko ndenge nini osombi voiture ya sika moninga siliki obalisa mwana ekomi ngambu olate ki camarade ya poto buzoba bandeko na yango moninga malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth na oko sabino te camarade ya poto eza na keto moko mto osela mutu keto eza na sensité mutalati kitoko na feti oyinie osombele elamba te osombele perruque te osali maquillage toko yina epo na nini yo polati elamba no efeti pe bolumbu te
olati sapato no baguna bazu bazala na vie ya lelo mwana basi nsuti lo balataka ba mouscarpin alinga mouscarpin makasi moninga mwana koma na niveau mobondo kilelo koyola ti mouscarpin nga babengo madame wa fille ya classe na ba mouscarpin na yo kondeti nga irena kokanga na ba mouscarpin te na vie nga alati na nga mobondo tamsu mouscarpin eleki mobondo na nga na cher mais te ma mobondo na nge meminga ka likoyo mouscarpin moi c'est osiliki o leki nga mulai poani te o leki nga mulai na logique yo ndolati mouscarpin ya talon mokuse nga alati mobondo na nga ya munene yango na grande bandi tani va buzoba tolinga batu tolinga banyama mokili eza na barealité toke bongo ndeko mbadi mama ekai nakomi na suka bopesanga conseil nasala nini nalinga mwasi nanga afi ya mobulu te asalaki yango mpe esprit te mwasi aleli mingi zemo eza zemi ya pasi me bafamille nanga baboyi grande sœur na biso alobi eza logique te koma yo mobali aza te olamuki na ntongo batielaki okisi okuti nzoto mwa jare ozoko accepte oyo kaka noka banzoto bongo seke ye mpe alingaki na ye eza baje ya ye na camarade nanga mais camarade nanga akimi mwasi nanga kala te fwa bota mama Irene nde nalanda ko na bina pesa lisolo na kata conseil ya fifi tomo la japonaise mama na Erastine balobi ye nanga toza ba camarade te umita msalobi ye na foka bazana beti bazana bati ya biaza ya nanga aya nanga makasi matazi vita ya nanga beti la patronne ya nanga fifi tomo la japonaise ya nanga ya ona boki mne ya bien na bino bolo yakisanga ba ya na bino baza ba ya nanga ngamo na tumbola monso na benge na tanga bitazi oyamba téléphone te poani fifi ozo yamba nga te poani respect baza ba grande sœur nanga oui c'est la famille fifi tomo la japonaise maman na Erastine babizé belé maman na mifod maman na faute de fifi tomo la japonaise posa no makasi 2 semaines on soki to ke 3 semaines na mo fifi tomo la japonaise te fone otala o mankenga makasi la japonaise fifi tomo tantine voisine to ke bongo bande ko pesi pasi ndeko azotuna conseil Cynthia Mbongo sala musala bo pesela nga ba bisou na mama Emilia Mwanza na kata France mwasi ya pembe na mado divaika la medore tazi vita ya papa trésor chou ba bisou ebele divine Kambu TV seke bien ndeko mbala zo senga conseil asala nini mama Irene famille telemelinga pona mwasi na mabe aza ndumba mwasi mabe ayeba kine mama Irene nasili maele aza na zemi fwa bota mwana ana za mwana ngati na confirma okaza mwana ngati bola muzoba mawangamu camarade nga na memie na Lubumbashi si to pota na mwasi nanga na okesa ba demarche musala mama Irene tala nzambe nenga pinisaka bato ekobo misali to kebeta ba porte pona camarade nanga izalaka te faut patienter ba kobenga misala na bato ba pesenga parole que ceux qui frère no ye la bisu ba on se ba changer na bango ndeko nange kobo ezaka mbilinga na ndako na okosote yo muto sala ke kobo yo papa to mama e kobo ememaka piaka ememaka maladie e kobo eza foko bilenge kobo ekenda 15 minutes teleke bele yo nani superman obimisa mapapa ko pumbwe oui mais etumbu na yango ekomemo pe na lilito kufi ekobo kosangisa nzoto na mutu ezaka petete bo sala be change ya makambe bele bien que na kilele koma na nka na sali na sokoli sans trace na kei mais spirituellement de konanga biloko etikala ka batu mingi lo ba vina bango eza na pasi pone kobo batu mingi lelo bazo se retrouver te pone kobo moko sala kala obimana fille moko ya misala mabe obimana mwasi moko kanga ndoki na quartier na bango obimana vie moko ya ndoki makasi atikela au pasteur Charles Lobara aseme ba semence wana nga pasteur Charles ba sema yo ba semence côté ebele faut obimisa ngo sikoyo mingi lelo vi na bangeza ya kobeba pone kobo mwana mbali wana oteki ayaki pona zwa musala lokola kota ki deja na vie ekobo mbalo apesi so mama Irene bisika bato ya solo bapesa kinga parole ke memae babaluka ki misala eza susuteka moko yaki alobe azwa ki place po mona ke kobo eza eloko kitoko te na bomo ya bato
Ekobo ebomaka vi ya bato. Yo mutoza mwasi kitoko ozoduma lenga na kitoko mipende eza propre lominanga eza bien na osala ekobo nanga mama sala ekobo. Eloko mbaso mobala osala nga koma orgueil. Mwasi asala nga komi orgueil yoka na osala vi na kokota vie privée na nga te ekobo lobisa mutu bongo na kamwa maladi ekobo wana. Soki mwasi abandiki ekobo bando pese concert kokota vie privée na nga tabenga ngo vie privée. Mais lobi tango malade ekoya tango passe ekoya e oza sous prévété mobali ndenge moko mobali soka bandi ekobo mbala koma ya lolenda osenga pardon te ekobo sie bandi wana milimo si bakoti ba demo bakoti susi ko okele soki ba demo ba laoki onko ekobo komisa mobali soin mobali soka bandi ekobo ndako eninga na bokobelisa bana bokozanga mbongo e compréhension mama be kozala na kati ya ndako ndenge moko pena mwasi wasala ekobo yango na ebisaka mwasi nyonso soko lingo vivre bien to mobali nyonso na mokili mwasi ya mutu te mbongo mutu te nzamba lola opambola tokeba niloko ekobo ndeko azosenga conseil asala nini aboya mwana mwasi oyo mazokela fille o mawa mama ireni mwana mwasi oyo aleli mingi na zemi oyo ya pasi ngai mutu na memaki camarade na nga na ndako na ngai moninga na nga famille na ngai tala makambo asali na mama Irene ki camarade ya bomwana tango mosusu elekaka kindoki yo mutu otala nga peut-être camarade na bomwana sala o mbala suka na kisongi amena ovi dire mais bokola na ye otika ba camarade ya bomwana ozwi ki camarade ya kimukolo na poto ba merde kaka bato aketo osombo memi ngambo olata ngambo obalisa ngambo siko ovomie na vanda na banyama yango kia sensible asomba mbwa na ye kia sensible asomba mbwa nga bolukela nga ta nyawa ata lapin tokoma na ba relation na banyama po bato nyonso tozolinga na mokili baosala biso bambala suka seke tokoma na banyama yango nazokebisa bato bakazanga mbongo ozala na bato bokeba zala na mbongo ozanga bato nalobaka eloko oyo Clarisse Menaye matianga na TikTok nazoloba makambo azanga mbongo ozala na bato nga nalobaka zala na mbongo ozanga bato ndeko nanga soko oza na mbongo lobata kosenga bakoya na kilelo kasi bango na bato zanga mbongo ozala na bato nazanga mbongo nazala bato ebele bemba kozanga mbongo na ndeni zanga mbongo ozala na bato mambo kala sera ba pauvre papa na ba pauvre mama na kilelo zala na mbongo zanga batu ndeko nanga batu bakoya kosengo bakomona na kaka ya Willy Mushemi koda mboka oza na mbongo zangi batu ya Willy nga na koye osombela nga portable ya makasi poso so portable ezara plus de 1000 na kosi koda mboka ya Willy Mushemi umela mami Mimbangu umela mami longo ya vie nanga Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres zanga mbongo zana na batu na kilelo ngana ozana mbongo na ozanga batu bato bande kosenga nga bango wana nde batu nanga na ba orfelo na banda kosunga na nga na ba veuve bango wana batu nanga ba oza pembeni pona kilelo zanga mbongo zana na batu kasi bato na ndo sekwa ne lote to ndo tele rien loko lia ta zanga ba otongo zana mbongo batu nde bazate po ba oya ya Willy Mushemi zana mbongo no zanga batu biso ba irento ya ya Willy osombela nga portable kitoko makasi osombi pena tike na ke Kongo poza mbongo na ya osambeza te zanga mbongo zana batu te ndai maboko banki zana mbongo na yo na maboko ndenge za banki bonga na koyo opianga zanga mbongo zana batu ndeko osenga conseil se bobengi poto okata bobenga nga na appel normal te please bobenga nga na WhatsApp muto aza mposa ko intervenir obenga na WhatsApp pona organiser temps 23h soyi bobengi te tokati bato musu ba classe ici ezongi bozala na temps na charge se bobenga te tokati nga mikoso obengi te na topena bye bye soko benga kolanda te ndozo maira na ke temps na charge oya ndeko moko obenga na WhatsApp bozia ndeko wana kati on erreur sorry bandela Allô, bonsoir mwana mère. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Cœur Sensible TV. Moi, c'est Tika Beauté na défaut. Boni basango. Des fois, donc les 10 alors pesi mbwa kolia. Suka, to laisser la makasi. En tout cas. Mama yango nde mikolo. Batu ba ya kaka. Batu ensenga ba monana. Oui, en tout cas. Vraiment. On a très bien,
mama Irene twalo sako nzamba lola azala yo. Amen. Na bande ko nyonso bazolanda mama na biso Irene. En tout cas campagne na biso esili na nte bande ko to s'abonner ezako mona osali na yo kote mais moi ko bosana tozana makambo ebele na poto. Okomona tu bande ko teke bozolanda wana omona pe osabona kino te mais ozolanda kaka mais ezalaka ba rappel bozana bino pe mite ya mabete ezalaka ko bosana. En tout cas. Ebele voilà. Nalandi lisolo très bien. Ya ndeko mobali conseil nga opesa ye. Alanda nanu famille te. Alanda nanu famille te basemeki baza lokola liboko ya pilipili esilaka solo te. Baza mpe lokola nzela ya autoroute esila ya solo te. Bacomprendre, bakomi. Bakomi deja. Basemeki ebele bakendana na bango bongisa te nayebaka te soki misusu balingaka babala bandeko na bango mibali nayebaka te. Kokamwa. Soki amoni ndeko na mobali akoga ndeko wana abali akomi neti te misusu bakoma neti fiere. Donc toyebaka mpena mentalité na bango te. Azwa nano famille nano atia nano apart nano asa akoli deja balobi mobali soki si okoli kende kosala libota luka mwasi kende kosala libota na yo carrière. Eza bible ndekoma bongo yaki asensible te. Nalandi lisolo ndenge obeti olobi ete ndeko mobali abandeki komona soupçon bayebisi eke mwasi no na nsima babetaka ye makoda. Yo peut-être komona oyebi te. Si na comprendre babetaka ye makoda na nsima. Na nsima soki yake mosala. Eyaki kokoma ayaki kotia nini oyo kamera. Ntango aye kotia kamera aye komona camarade ne wana donc neti moto azokanga etirete. Mais akende na makambo malembe alala nano famille te. Basemeki bazala na bango maboka ya pilipili. Neti soki ye alandi famille aza traumatisé aboyi mwasi na ye ezabela malamu te tanke mwasi na ye soki eza ya solo ayebi likambo te ezalaka vraiment malamu te. Ekobo oyo moto okodivorce nango oyo ezake ye abanda oke mosala mama na nsima koto azwa nde mosala akobetisa makoda wana nde mabe. Me na eloko oyo ezake eza posa na ye te ayebi mpe te. Atuka nayebi te ata nzambe yango soki akoki kotangele makunga nayebi te. Donc alimbisa ye puisque na ntango eza vraiment ke abandaki komiyeba te. Yango wana bamama tosengaka mpe molimo santu. Nalandi mama Irene bien alobi ye soki alali ata likasa ya moke koyecwaka alamuka nga mpe nazalaka bongo. Nga mpe nazalaka bongo. Sikoyo mama ata kutu zemi yango zemi eza nango maladi te. Po biso nyonso tobota. Zemi kutu ndenge eza bongo mpo okende pongi mpenza omipesa na sa pongi. Donc ezalaka pratiquement impossible. Po ntango yo olali mopanzi moko mwana pa ye avandelo na mipanzi motele ya batala ye. Sikoyo pongi oyo ya ye soi-disant ezalaki soki ya biloko bazotiela ye. Normalement il fallait kosenga molimo santu po na ntango batielaki ye mbala liboso ntango ye alamuki ayoki amoni nzoto fatigue amoni soki ndeni yango wana na se ya biso basi mpe akokomprendre ke ya quelque chose ça ne va pas. Na ntango ezalaki na volonté na ye moko te. Voilà. Sikoyo jour oyo elandaki wana ntango ye camarade wana ayaki mobali na aza te alingaka azala éveillé. C'est ça quand on appelle à comprendre était oui. Alingaka azala éveillé mpena makasi donc aza atimbele me ye azotala ye camarade azoyeba te. Soki amonaki kaka mwa geste mwa boye atie eloko akoinsiste ke yo lia eloko fo oli yango epai makambo nyonso engaki eyeba na bopwa. Sikoyo ye soki camarade yango ye amitiki na ye mbeka basaleli soki te ameli ye wana ake kolala vraiment incroyable. Mais oyo ezaki eza nécessaire mobali soki réellement vraiment mwasi ayebaki te alimbisa mpo ezalaki posala ye te. Merci ezalaki intervention yaki ya sensible nde yango wana. Merci mwana mère nzambe apambola yo. Tosabone epai toyokaka masolo na biso ya kitoko
liboso ezalaki samedi sikoyo ekoma soki nazwi ke ata na koti me na obongisa programme fo ezalaka vendredi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil, madame. Merci. Nzamba Pambola, merci. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Allô, bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Papa, Aboulaki, Amonaki, Nzambe a sali tout le nécessaire que papa aille ma vérité. Maman a lobaki qui non et aille ma qui c'est vrai, mais les papas qui n'a Congo, les mamans salmi première fois. Pourquoi bête là qui ou pas d'atteindre solo? C'est ça, ya on a ba qui n'a débinga na comprendre le logo télé que là nga papa qui va violer mutu na sa pongi. O ba tela ki okisi mbali boso to kondi mami. Ah, violer mutu na sa pongi na tala ka ba information na tala ka ba loki belé ya bato ba viola ka isa ba kisi tout so ba tshilo mama irene en posote. So ba tshilo o lali en posote. Ça c'est vrai. Mais les mobali a outi Afrique allié. Que moi si alobane que yo si men na lobby. Moi si na bakambo et lesquels des jeunes dans le passé les mbana en Afrique, il fallait mettre la mobali na mission. C'est ça. Le yangwana ngai kande na zulu baka que non papa quitte beaucoup de ma femme dans un cas mutu moko. Ezati ndenge mama ezaneti mama irene autoluba. Makambo zala na batu zanga mbongo te. Zala na mbongo zanga ne batu. C'est ça, le kilele comme ibongo, wana tera kala. Zala na mbongo papa, zala na mbongo na yo musala na yo stabilité vie na yo basi bakuya. Ah oui hein. Soki olingo la da famille o pardon tala kanga mwana na bisa mama ki fionto okoibo lobi mwasi akokola peut-être lobi akobeto loko boko susu. Peut-être on ne sait jamais. Mais le coup Nzambe a avertir you déjà. Maintenant, ça dépend de toi maintenant. La conseil que vous savez, maman Irene Masendo qui peut te dire que ça là que non. Bazaka babana. Comprendre. Il faut comprendre ce que non. Pour qu'il nous dise que non. Maman Zando quitter, you pose Zando quitter. Mais Nzambe a bimisa mon emploi ça parce que on doit comprendre. Nzambe a bimisa mon emploi ça. Alors le coup les bimi emploi ça. Nzambe a c'est-à-dire a lui que ezaneti ko isalami déjà kozala mwana mobali azobate ozonge na mama wana mwana lokola mama za na zemo loba na mwasi problème ezate tobuti na biso bana bokutana na famille bosolola à l'amiable na yebi que ça la rapase omoni kokabana mutu ça la rapase mais ça pour la bonheur na biso pour le biso otikali na mwasi wana lokola mwasi wana wakutela mobali wana mwana. Alors, le biso la 5 mobalo na zono olobani. Noko bino mibali bolimbi sakato yebi. Mibali bolimbi sakato monye lokola za na zemi ndongo zo ekateli. Bino bobota ko mona boti bando na mwana kizenga mwasi pa komi ko bokola mwana na ndao. Oko boti suna mwasi mususu me biso na comprendre phénomène ngote flamand noir na comprendre ngote. Biso mibali toza bazoba parce que tolandaka posa nzoto wana betobusa na kibosi nzambe mwasi azanzambe. Mais pourquoi ça la marché moi ça juize ma sali mo ekobo mo wanzo ndinga juize mi boboye. Bino siko kebo tsa basi biso to ziba to bokola. Mama iresi yoka yoka. Toboya ka mwasi pona nini parce que mwasi aza nation. Et mobali nyonso na mutu na ye, c'est-à-dire mutu na biso ezasi mokili omoni mokili otozalaka. Na mutu nyonso nzamba sala monde eza mutu na yango omona so bakangi mutu batie na justice balobaki no to privé yo na liberté na yo sike ko bango ya mwasi na mbale ezalaka lisumu ndenge moko te ya mwasi ezala moins cher mobali eza cher na comprendre te même pas ça pourquoi ezala bon parce que dès le naissance na biso bakolisa biso bo eza faute ya biso te eza mokili nde mutu ezala bon alors topesa nzambe faute en tout cas eza passe yo poza na mwana mwasi na ndako mama Irene mpe mwana mbali mpe alors mwana no ya mwasi na mwana no mbali oko préféré mwana no mbali azongo na 22 ans ki mwana na mwasi vrai ou faux ezala bona ba mama nyonso oui alors tadi yo poza ko tsango bana mbali na kati mutu na bango alors eza makambo mokili lokola mama déjà ekweli lié to lobite ke asale mo consciemment que non elle a voulu
mais na âge na ye na ki mokolo na ndenge déjà il fallait betela mobali un d'abord faut te mobali parce que à côté ici atiki mastane na ndako ke Congo c'est ça ebanda nini yo ngai na ke Congo na tiki mastane nga tala niveau niveau salami na pesa mo si faute OK mais un homme respectueux a kolimbisa mwasi wana te pas parce qu'alinga kete parce que non a kolimbisa mwasi wana kate parce que ye moko akozala na ba cicatrice moko oyo eko guérir jamais na vie. Merci beaucoup. Alors c'est mieux atika à l'amiable abokola bana mobali wana soki alinga mwasi wana soki ezaki ya kuzu ekomona mais soki mpe ezaki ya kuzu te mwasi wana nzambe ya bitiki autiki te akosunga ye mpe kaka. Merci beaucoup papa. Merci mpona bato oyo solandi Flamand Noir. Merci mama Irène Masando. Ozolala Flamand Noir nasisa nabenga yo nayebi mama naobenga yo nga musala yo musala donc tozokutana te monaka te bapele to na rappele ozwinga te me nabengo so na 6 ya na osisakala te mpo 23 ya fonaka. Merci papa nanga nzambe apambola bino à tout à l'heure. Merci. Bye. Allô Tazi Vita olali te. Bonsoir Tazi, moi ça pas 13h chou. Bonsoir. Bonsoir Irène Masando, qui bonne, vous allez bien. Kitoko man. Kitoko makasi neti na film, tozongi kitoko. Amen. Na sepeli. En fait, na bengi on a yebta biso bandeko. To benga ba banani. Ba te, to benga. Ba mourir na ba mourir zikake. Te ba papa na mama ya Jérusalem. Ngaya wabino mama Tazi Vita ya papa Chou Trésor na baisa imana ndenge ya simwalinga na kukodia nzomba na nika yebisa bino toza na mama tanga mibale donc eza ya Malek Sandrine Lenganzo Nganzo a perdre belle-mère na ye azokende Kinshasa na Tisha Blessing Henmer Loboko papa na ye a perdre papa na ye donc ba condoléances na part na biso courage kaka ya makambo yaka nzambe azala na bino abatela libota mobimba ndenge bokende bien makambo nyonso eleka bien nzambe azwa contrôle na nyonso. Merci. Donc voilà nouvelle nanga napesa kaka na bamama na bapapa Jérusalem yango wana donc bosabone tozonga nde tozalaki nzambe aza na contrôle. Donc en fait nakotia mwa commentaire mokie kaka ndenge Claire awita oloba oyeba soki masolo esili moto nyonso ayebaka ata olala pongi soki ya ndenge nini omwe kozala bisubidi ata bisubidi yango yo po bimisi bisubidi awa tuka Tazi Vita bisubidi atuka omwe kozala bisubidi mpo soza bisubidi te osentir mpenza donc la histoire esilaka esengaka mpo osesue etu mais oyeba olali na yo mpe okontinue na yo mpe kaka ndenge Flamand Noir pa wito loba pala yebisa mobali na ye lera amonaki yango pour la première fois donc soki apardonne kaka parce que ye mo moto akota ye mongonda na kati ya ndako eza d'autre part toloba mpe foti ya yo mpo batikaka pondu na taba ndako mote donc voilà kote mosusu mpe eza kaka foti na ye moko eloko mosusu oloba likolo nango eza te soki akoki kolimisa ye ke dépendre kaka na ye mais elle était consciente parce que mobali nazalaki te ayebi azomona baefe ya bongo donc dès que mobali azokoma asale da signe ke tala na omona boye donc voilà ase laissei faire yango na mpe bakomisaki eti na point na bakomeli donc ekomi kaka likambo soka olimisi kaka donc le reste baondi mbaoyeba voilà yango kaka nangaki nabakisa likolo nango donc bamama bapapa Jérusalem na bamama Jérusalem boza kitoko makasi Irène Masandoki yalela bino bosabone merci bosabone merci mbongo sala bon bisous bye merci mama Tazi Vita papa Trésor Chou balobi porte-parole na biso ya maele na kati ya bundesi ya kosamba eza te tokoyamba bato mingi te tozokima nsima ya ngonga
parce que 23h notre week-end té donc bande musuba ke musala Cynthia Mbongo sala musala maman Chantal Vita merci beaucoup Yolande Boma balobi Oumela Flavien Sylvia babizou et Belexter Love Apocalypse de moi-même balobi pardon eza puissance oyo et liberaka na ebité Talita la patrona Zena Moucheni Tozo Kende Bongo Maman Chantal Vita balobi lol hello en tout cas merci beaucoup nazo tanga bino Angola London TV Meft Cuisine merci beaucoup Maman Chantal Vita de moi-même déjà Divine Kambu TV merci beaucoup Tozo Kende Bongo Divine Mishima de moi-même balobi Vanessa Okitoe boni au santé ça va Yabe ya Zachary Toulomba, mamie la plus belle, Pessi Flamand Noir, bonsoir Flamand Noir, Oumela. Merci beaucoup, Bandeko Nanga, to komi na biso vraiment na souka, to beti solo parce que ndeko yaki nango na réseaux sociaux, maman Irène asengela conseil, et lo konaka mwaka bandeko ya mibali, balimbisaka penza moi cité ce que ça les kobo, comprendre un phénomène anglais zaka bizarre, mais biso oro kendo mona mobala boti bana na misatu na ba mama pe différent ou accepter le ko la mère a parlé on dit pe banana au boko lycée que biso to zakala mitema jupe bango ba papa bazana mitema ya ketch mami longo balobi ba papa bazana mitema ya ketch mitema ya pete biso nde to limbisaka mingi mais eloko na koyebisa ba papa tant balobi pardon eza puissance e liberaka balobi la encore ate pona moi ça limbisaka mobali mibali mingi batabuzo ba meto limbisaka bango mais moi si so akesa kan nzontam sa mizueli kutu zemite mwana mbali aboye mbino mbali bobotaka et ça passe parce que ndeko moi si quelque part bande kotiela ekisi kande na lobia wana bikenga na kamwaka soki batieli atakisi olali pongi metango kolamuka omona ke ozandengo za kate tango otala ke papa zate nazana mupaya na ndako automatique okotia ba garde fou po yeba pourquoi makambo ezokomelanga metango to acceptera ba pongi ya boyango na mituni ba pongi ngeza ba pongi ya ba marque c'est que ye azana na pongi ya Honda yoga kombo ya Honda siko ba musu bazana ba pongi ya Magiris musu ya ba Man ya ba Mercedes donc ba pongi za ba marque ya ba voiture bon mesana nango bandeko nanga ezali pasi ndenge na lobi bola muzoba mawa ezali ngambu tozo sunga batu mingi na vie mais bazo sala biso kaka mabe yango nazolo beloko moko zanga mbongo za na batu eza makambo kala sera ba pauvre papa na ba pauvre mama na kilelo ndeko nanga kobuka na te za na mbongo zala na batu za na mbongo zanga batu potama za na mbongo moni ba ofele wana ba doke kabula ba biloko ba sukali batu no bango wana ba vevra ba ndokezo maputa mo batu na bango wana yango na kilelo zala na mbongo zanga batu zanga mbongo za na batu makambo kala erenya soutena sera ba pauvre mama na kilelo nde onanga timba to ke bongo to lingi batu mingi batu balingi biso te to zana ba onti suka ya on est sur le cœur sensible à somba mbwana ngabo lukelanga ta lapin atania upo na ebite to linga banyama to batu badino to linga batu ba hypocrite ba relation moka ya kisongi ya kiketo ya ba problème tamena zana mbongo na zanga na batu ata shego ose anga mbongo communiquer mutu nanga ya Willy Musheni nazo rappeler ya Willy Musheni zana mbongo na yo kozano na batu te biso tango to ya sutunga ya Willy Musheni iPhone tango osomba osi mutu de ya moronga zanga mbongo zana batu mambo akala toke bongo babi merci na tey tendai maboko banque balobi famille tendai mobimba ba merci beaucoup na mama Elise Tendai tozo kende bongo ba mourir na ba mourir nyonso to yambi ndeko mo poto koma na suka allo bonsoir. Bonsoir maman Irène. Bonsoir papa. Direct Sylvia. Telinge sila tozo yambo mutasuka poto 23h15. Donc eza week-end te poto épargner bande commissaire lobi na tongo le to vendre la internet. D'accord, bolim bisi ça bande ba. C'est pas grave, non to katite papa okolo bana. Atela landi solo beti. C'est sali mawape de pasi mingi. Et puis comme on a battu mingi to dans la communauté bazana mitema te. Na mukili tozana de sokta batu bazana mitema ya maramu na mitema na batu bazana mitema mabe. Bon ezali kambuse
esala mindeko wana bon mpona ngai faute eza ya ndeko na biso ya mobali ntango oyo ozokende mission camarade oyo kokola na ye oyebi motema na ye te kokola na moto eza te ke oyebi motema na ye non fo tosala différence eloko wana c'est pas question nakola na cousine na nga ou bien na cousin na nga nayebi motema ndenge akoli bongo akomi ou bien un papa ou bien un grand garçon ou bien maman qui aza kaka motema malamu tozalaki na mwa tosala berere bolingo ya bomwana ntango tozala bana mike ezalaka bolingo mosusu ntango tokoli mitema mpe ezokose développe donc bato mpe baobimisa bamitema mpe ya mabe ezobima donc ntango ye akendaki kisasa fallait aéviter franchement fallait batika mwasi na ye atika ndeko wana na mwasi na ye na mwana ozomona erreur eza ya papa na biso bon ngai mpo na ngai alimbisa mama soki alingi ka mwasi na ye alimbisa parce que mama asali makambo mingi ezalaki asali yango azalaki inconsciente na baefe ya bakisi badrogaki ye ezalaki na baefe ya bakisi badrogaki la pauvre femme la pauvre sœur donc sœur azalaki vraiment na état na ye normal te lokola même ezemi wana mpenza ya ndeko wana bon alimbisa mwasi bazela mwana oyo akobota baza ne innocent ateza makila mosusu mwana na aza ne innocent mais prochainement sala so eloko wana te epuis na bandeko basalaka biloko wana bayambaka mpo ntango oza na mwasi peu importe beauté na ye peu importe azala normal azala soki ndenge nini mwasi aza kaka mwasi ozomona etanke oyambi otie na ndako otie mwana mobali eza lokola taba osangisa ngo na place bakoto ezali oteta bana akolia te soki porte eza kofungama taba akokota akolia kaka taba akolia kaka pondu pardon omona donc basangisaka taba te na pondu na place pondu ezali makasa ezali kotaba akolia kaka makasa wana donc fale ndeko azala prudent oyebaki oke kisasa fale ozwa ndeko wana oke kotia quelque part madame na ngai na mwana otikala ngai nakeka mission de service na Congo ou bien na esika boye na Kinshasa na osala un mois na kozonga ye sikoyo atiki taba na pembe na matiti ezalaka te pembe na pondu ezalaka te ndeko aye kolia alie pondu donc bentation ezalaki malamu te mais mpo nanga alimbisa mwasi alimbisa ndeko mwasi mpo atala avenir ata ayokayoka bato te soki alingi ye kaka alimbisa ye mpo babandela mpo lokola apesi témoignage ke mwasi aza bongo te aza mwasi malamu donc alimbisa ye mais camarade wana soki ngai akofabela mbasu en tout cas encore bino bokabaka te bapapa bozami te ya mikuse yoka elimbiseli yango ya mbasu lisusu bapapa naolele bakasu na tsamba naomelebe na tsamba en tout cas bakasu comme ça na bwaki ntango mwana azokotama na bwaki na se milimo ekotaki awa ezongela ye moko en tout cas vraiment merci beaucoup papa nzamba pambola yo c'est gentil merci beaucoup merci pareillement papa merci bye bye merci c'est gentil na royal et 10 merci papa la mère franchement tour au Belgique longue France merci papa nzamba mona bino merci beaucoup merci ciao voilà merci beaucoup bamurene signer soto komi na suka kokima pesi mangonga eloko na koloba kaka na bandeko nyonso bandaka biso partout nzamba lola pambola bino ndenge mama tazi vita uti koloba toza na matanga na site na biso bo remarquer absence ya bandeko mibale Tisha Blessing Hand Mère Loboko o na sala publicité na moi salambaka kitoko na kati ya Londres auti ko perdre papa na ye na Congo papa na akufa kilobi programme matanga elandi déjà pe ko bima na moni na ba stati ba komi déjà kotia eloko to rebisa kaka na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na grande sœur na ye mama Mireille na lingi bino mingi nzamba ola pesa bino kimia na biki bolinga ki papa mingi nzamba pesa ka yepe mutu azui là na profiter na part nanga Irène Masiandoki na présenter ba condoléances nanga na famille Mobimba nzamba lola abomba bino mama tazi pe a présenter ki ba condoléances déjà pour na site na biso Irène Masiandoki TV yango na ngara mingi koza na ba
ba porte-parole lokola ba mama tazi vite papa trésor chou ya ngona baraza maele parce que soka ti maneta simbi biki na kaye akoma kitoko moi ça papa trésor chou nzamba lola apambola yo mama le ki Sandrine Lenganzo o na benga mama le ki Kengebeni azali mama le ki grande sœur nanga na kola na misu na ye ya Sandrine ayebinga vraiment naza mwana mukie asoutenaka nga pe na musala oyo na benga ke mama le ki po to bande ko benge kaka mama leki biso na quartier to benga ke mama leki mo mutema malamu ya Sandrine Lenganzo madame Lenganzo ya Sandrine Kengebeni azolela bokilo na ye parents oya botela biso monsieur Lenganzo atiki biso yango to profiter pe to pesa ba condoléances na famille ya papa na biso beau frère na biso monsieur Lenganzo courage nzamba lola apesa bino makasi on est ensemble ba téléphone to sola ba programme ba suite nyonso ya matanga tokoyeba ndenge nini tokoki kosungana comme d'habitude ndenge kaka tomesana. Voilà, merci beaucoup pour la patience, pour la fidélité na Cynthia Mbongo sala musala balobi bazua pi fidélité modèle au Cynthia Mbongo la kisaka na site oyo ya kosamba ezate Cynthia Mbongo sala musala Sterlove Apocalypse balobi umela ya Bea Zakari Tulomba mami la plus belle bambale belle fois balobi umela Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na Mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na sponsor na nga ya mvwandu balobi ya kosamba ezate boza ebe na ligne na meka kotanga banani bakota ki topesani ba bonsoir tokabwana kimia tokende kolala nzamba lola bomba biso soki azongite tokokutana lobi en tout cas ndeko Charlène Kabengele alobi a présenté ba condoléances merci beaucoup Sterlove Apocalypse merci vraiment umela Yolande Boma akomeli biso Cynthia Mbongo sala musala mama le Kengebeni courage ba sincère condoléances et pas ya Cynthia Mbongo neno ba tisha blessing hand ba komba niko kanaka Cynthia Mbongo salam sala Cynthia Mbongo salam sala en tout cas merci beaucoup pour la patience na fidélité mutoleka ki na live oyo s'abonner na noter na Irene Masiendo ki TV en tout cas s'abonner tozon ti ba programme na biso ndenge kaka ezalaka to bandoko ti émission chaque jour après to kobongisa chaque vendredi à partir à 21h to bana ko sala ba live na biso donc et kozala vraiment bien makasi bandeko na bo s'abonner merci na Fifi Tomo la japonaise to pesi bonne nuit na ndeko na nga balobi Titi Gracia Bundes banque Mami longo ya vie na nga Jean-Claude Mimbango pesi linga vie Jean-Claude Mimbango na kati ya Londres bambote makasi la to pesa ba bisou poto suki sana meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi mwasi ya pembe motema ya vie na nga Jansi Bolanga balobi vie tika teni na défaut vie na nga Jansi Bolanga la tara kitoko makasi vie félicitations parce que et là télézobo mabango vie na biso Jansi Bolanga oya meta la brésilienne voilà. Merci beaucoup tokomi na suka na moni vient na ngai poto suki sana vraiment to kata balobi na kati ya Belgique de toutes les façons les 10 ça va inda na kati ya Belgique chez Olga Mokondia Kabelo babia ko sara na mitu na biso net na film ba vrai chéri boya kuna to buki mbongo Kabelo 30% to koteka yango to kozana la marena tatu noli tambule sage ado yue ngamoko Irani Masiendo ki moi selo nyamunene mame beteli tokozala kuna na mwana mère Cœur Sensible TV tokutai na Belgique les 10 la marraine tatu Cœur Sensible Irene Masiendo ki ado yue noli tambu ekozali kambuna ansiluzolo chez Olga Mokondia Kabelo toko présenter ba Kabelo o nanu bomona te boya balobi unique na jar na Olga Mawete Mokondia Kabelo babi azara populaire na réseaux sociaux ya kosamba ezate tokutai les 10 na ya Belgique nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée loba papa nanga Jean-Paul Mayata balobi soki mwana mutazongi te Masiendo kitorokuta na lobi wana papa nanga lobaka nanga bongo na pesi ba bisou na moto na nzambe Jean-Paul Mayata de la foi balobi ba femme de foi est-ce que bozalia bana notre père bo s'abonner ça na bien makasi tokutani mbalasima ceux qui m'ont à la bye bye.